africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatede, na année 2026, on peut, Azan Lissus Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissus na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col à Airbus A320, pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 mokoka, na service et ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pélissi. Donc, merci aux amis de la télévision, nous pouvons arrêter un following à la journal. Il y a peu pour la propriété fondante pour l'ensemble qui montre qu'à la lundi, tout l'ensemble des chefs de l'État participent qui n'a 39e Assemblée générale, chef d'État et gouvernement. Il y a Union africaine, Kaka Lamkoulouana, à lundi, tout l'ensemble des premiers ministres, Madame Judith Soumina Toulouka, il y a un représentant qui est chef de l'État, Namasolo, au Italie, inauguration de investiture, il y a un nouvel archevêque, président, il y a ERC, Kaka Lamkoulouana, tout l'ensemble des remises et reprises de Salema Kikito contre secrétaire général. Entrant et sortant, il y a une nouvelle dynamique Congo. 39e Assemblée générale, il y a un chef d'État et un gouvernement, il y a Union africaine et Fungoma qui week-end de l'équipe à Addis Abeba, capitale il y a Éthiopie. Na présence, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na ko-succédé na président y Angola, Joao Manuel Gonçalves Lorenzo. Nouveau président en exercice, il y a Organisation continentale Evariste Ndayishimiye, président y Burundi, a souligné que urgence y a kimia na contexte moko ezali marqué na aggravation y a ingérence extérieure. Boué na katina yango forme, il y a guerre, il y a procuration, il y a captation illicite, il y a des ressources, en particulier dans la région de Grand Lac. À lancer qui message mon quoi ma casse dans l'état membre pour nos côtés la fidèle dans principe fondateur il y a acte constitutif il y a Union africaine respect il y a souveraineté il y a intégrité territoriale pekobo il y a force locale à moyen il y a modifier ba frontière pe le sous ba équilibre politique pe nécessité il y a combattre la d'unité humaine bosimba ke kaka na présence na yekuna na Addis Abeba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a profité qui pe occasion pour na kosolola na homologue na ye ya Angola Joao Manuel Gonçalves Lorenzo oyo bazwa ki entretien moko bilatéral na suka ya 39e session ordinaire ya conférence ya ba chef d'État pe ba gouvernement ya Union africaine beaucoup tani oyo ezalaki na cadre mais fort oyo ezali kokoba oyo ezali mené na Angola po na kozongisa kimia moko durable pe vérifiable na RDC ba chef d'État nyonso mibale balobela ki urgence pe nécessité ya coopérationnaliser mécanisme et surveillance et vérification et cesser les faits. Oyo objectif n'ango ezali assurer cessation effective et peut contrôler l'hostilité. Bango batalisa qui peut attachement na respect à droit international, souveraineté et intégrité territoriale et RDC. Le 40e anniversaire ya mouvement ba maman catholique MMC na mopoussé ezala ki placé na signe action ya grâce à travers pays mobimba. Premier ministre Judith Suminwa, fervente chrétienne, a participé qui dimanche et l'équipe na Eucharistie où ils allaient célébrer na paroisse Saint-Sacrement ya Delvaux na commune Yangalima. Na présence ya présidente ya MMC Yvonne Mokonda Ifoku. Messe d'action de grâce Oyo ezala qui dirigé na Monseigneur Sosten Aikuli Adjoua, évêque ya diocèse ya Mahagi Nyoka. Oyo exhorta ki ba chrétiens sont en général na vie moko ya sanctification personnelle. Mouvement ba maman catholique ezali association sans but lucratif ezala qui créé et pas ya cardinal Joseph Albert Malula pour na kotombo la dignité émancipation et sanctification personnelle ya bande kobasi na occasion wana ya 40 ans d'existence chef ya gouvernement a sangana ki na ba ser ya église pour na kotombo la lokumu pe ko célébrer ba bienfait nyonso na nzela ya ba mama na attitude moko ya reconnaissance pe ya responsabilité na homélie na ye tiré na 1 Corinthiens chapitre 2
versets 6 à 10, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 35, Monseigneur Sostène, Aikuli, Adjoua, asengaki ba fidèle nyonso ba pona nzela ya Christ pona ko vivre na sainteté po ete moko na moko atia ba action ya Nzambe liboso ya makambo nyonso boye mai pe moto ezali bongo biloko nyonso esengeli ko opérer choix moko ya malamu. Évêque asengaki na ba croyant ba lutter contre ba pensée ya mabe kanda convoitise pe calomnie to pe kotonga. Aprofitaki na occasion Monseigneur Aikuli asengaki na ba mama catholique ba continuer ko s'inspirer na Marie mère ya Jésus-Christ oyo alobaki oui et pas ya Nzambe pe non et pas ya diable po ete akoba ko influencer na comportement na ye ba foyer pe société mobimba. Père Patrick Adidolo, curé ya paroisse Saint-Sacrement, akumisaki chef ya gouvernement. Pe ba père évêque nyonso bazalaki présent, mens oyo ezalaki na particularité ya kosangisa 3 évêques kati na bango Monseigneur Sostène Aikuli, célébrant principal évêque ya diocèse ya Mahagi Nyoka oyo azali ko dépendre na province ecclésiastique ya Kisangani, accompagné na Monseigneur Dieudonné Uringi ya diocèse ya Bunia pe Monseigneur Jean-Christophe Amade Aloma, évêque ya Kalemi. Bango nyonso bako célébrant na ngambo na ye présidente ya mouvement ba mama catholique Yvonne Mokonda Ifoku asengaki ke anniversaire oyo ezala bongo évaluation ya prise ya conscience ba mama catholique. Cardinal Malula akriaki mouvement oyo pona émancipation to kotombola bandeko basi oyo bazana rôle makasi ya ko jouer na kati ya famille ya église pe ya société elongo na mboka mobimba. Mama azali bongo Pole, grande institutrice to motangisi in excellence, yende azali kolakisa mwana tolingi mama ayeba na kozwa conscience ke ye azali na rôle moko ya makasi ya ko jouer. Na ngambo mosusu Yvonne Mokonda akumisaki simplicité ya premier ministre oyo azali ko incarner ba valeur ya chrétienne moko ya malamu malgré ba engagement na ye kasi ya répondaki na invitation ya ba mama catholique. Azali modèle émancipation ezali bongo esengo pona kozala na ye nde boye bango nyonso bakani kobondela pona gouvernement oyo ye azali bongo ko diriger. Avant ya kotika paroisse Saint-Sacrement, chef ya gouvernement assistaki na dévoilement ya buste na mémoire ya fait Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire ya Kinshasa oyo akufaka le 20 août 2025. Pour la paroisse Saint-Sacrement, ezali ko représenter cathédrale, moment ya emprunt et émotion pour la communauté mobimba. Foi na Christ, oyo ezali ko occuper place moko centrale na motema ya premier ministre oyo azali ko puiser force na ye pour na ko demeurer modèle ya simplicité et excellence pe ya détermination pour na basi ebele na mboka na biso oyo église azali ko entretenir ba rapport moko privilégié et longo na ba service pour na intérêt général. Continental oyo ezwami na commune ya Limetende et yambaki week-end eleki milulu ya remise et reprise entre secrétaire général entrant pe sortant ya parti politique Nouvelle Dynamique Congo ya président national honorable Papi Montezolo Bakiselaka Elengunza rassembleur ezalaki na présence ya ba au cadre pe ba cadre ya parti cérémonie et kamamaki na directeur ya cabinet ya président national ya NDK Ronald Bikindu Kinkela oyo a représenté valablement honorable Papi Montezolo pour na ko faire appliquer ba instruction na ye nyonso. Secrétaire sortant monsieur Jean-Philippe Kapoya azwaki maloba pour na ko remercier numéro 1 ya parti na confiance à pesaki ye elongo na ba cadre pe ba membre nyonso ya Nouvelle Dynamique Congo. Par la même occasion, je voudrais aussi dire merci à notre président national, l'honorable Montezolo Papi, qui nous a fait confiance et continue à nous faire confiance. Et aussi dire merci, adresser les sincères remerciements et félicitations à la nouvelle équipe à qui tout à l'heure j'ai cédé le commandement. J'aime souvent dire en pareille circonstance lorsque je suis au travail et qu'il m'arrive de procéder à la remise et reprise, j'aime souvent me répéter, me redire que les fonctions dans toutes les structures sociales ne sont ni éternelles, ni héréditaires, ni biologiques.
Ensuite, nouveau secrétaire général, Maître Pelé, Aitoche Onésime, Yepe na tour na ye, a remercié qui président national Papi Montezolo, na confiance à PCA, pe à promettre qu'on travaille en collaboration, na ba membre pe ba cadre nyoso pour na kotombo la nouvelle dynamique Congo. Je remercie également le camarade secrétaire général honoraire, Maître Jean-Philippe Kapoya Wamukubi, avec qui nous avons travaillé pendant plusieurs années comme étant son secrétaire général adjoint, un homme exceptionnel et avec qui on échangeait de temps en temps. Je remercie également tout le haut cadre et les cadres du parti pour avoir accepté que je sois élevé à ce rang du secrétaire permanent de notre cher parti, la nouvelle dynamique. Nasima eyaki tour ya cérémonie ya remise et reprise epai wapi bango nyonso mibale basignaki pe basalaki ba échange ya ba document ya parti bosimba pe boyeba ke souffle ya sika ekoti désormais na NDK moto nyonso oyo ayebi Maître Pelé Aitoche Onésime mwana mayele aza déjà ya kosepela pamba te yende savoir faire na ye courage pe détermination nde elobaka toyambi yo Maître Pelé Aitoche Onésime. Mardi, la seconde vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Danam Korosambaya, Yambaki, nouveau secrétaire général de l'économie nationale, Kaka, na journée, wana, tout la seconde, Kande, Zelaki Makats, na hôpital général de référence, ya Kinkole, pour la présence, ya Batu, ya Pakadjoumana. Même jour, tout la seconde, ONG Congo de l'Espoir, ya Mwalamboka, honorablement, tout est basé pour ça, la inscription, pour la Oalingi, pour la formation, ya Ophile. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, ayambaki jeudi 12 février 2026, secrétaire général Yasikaya, économie nationale, Abolia, Taba, Mapolo, Bokutani Oyo, ezalaki na cadre, ya prise de contact et transmission, ya vision stratégique, ya ministère, na ba échange na bango 3 axes prioritaires, yango ezalaki na centre ya ba discussion, lutte contre la vie chère, formalisation ya économie informelle, pe redressement productif, boye pour na cohérence ya programme d'action ya gouvernement. Vice-premier ministre asengi na nouveau secrétaire général a veillé na mise en place, ya cadre, ya travail approprié pour na informalisation pe lisusu, ya ba service ya maintien ya pays, paix sociale, katina administration centrale. Objectif ya ko consolider administration moderne ou ekozala bongo performante pe orientée vers ba résultat. Autorité ya économie nationale yepé ataki na lumière dimension diplomatique oyo ezali kokola na kati ya ministère yango ezali ko se traduire mingi na tenue prochaine ya forum économique Angola RDC, renforcement ya coopération Marocco-Congolaise, pe lisusu Bank Al Barid Bank, pe lisusu signature ya accord ya partenariat stratégique entre République démocratique du Congo et Longona États-Unis d'Amérique. Nangambo na secrétaire général Abolia Taba Mapolo a s'engagé pour na commettre action oyo na service ya administration pour na kokotisa pe ko appliquer vision ya vice-premier ministre. Il nous a donné les orientations et de notre côté, comme c'est un premier contact, c'était à son tour de me donner cette ligne de conduite-là. Eh bien, en ce qui nous concerne, je lui ai rassuré de notre loyauté, mais aussi de notre disponibilité totale pour la matérialisation d'actions du gouvernement dans notre secteur. Et je lui ai rassuré que nous allons prendre toutes les dispositions pour que cela soit fait. Bokutani Oyo est marqué et bandeli ya nouvelle dynamique administrative na kati ya ministère ya économie nationale. Accès na efficacité, modernisation ya service pe mise en œuvre rigoureuse ya programme d'action ya gouvernement. Tension ezalaki makasi na tongo ya mardi 17 février 2026 na hôpital général de référence ya Kinkole oyo ezwami na commune Nsele. Ba infirmière pe ba infirmier nyonso elongo na ba élève oyo bazalaka kuna batombokaki balobi bamoni présence ba ressortissant ya Pakadjouma.
bango bakomeli bango kuna toyebi te soki mpona kovanda to mpe mpona kosala nini bango nyonso basilikaki sifle na monoko nzete na maboko bazali koyemba balobi balingi présence ya baressortissant ya Paka Djuma kuna te esika bango bazali kotanga to mpe bazali kosala mosala na hôpital général de référence ya Kinkole kuna na commune ya Nfele. Yaya ndenge tozako hôpital esambwe atuka bayebi biso bata Paka Djuma babenge befirmiere na bisa mibali baaloba yaya nazoyeba te ese nini bata Paka Djuma oyo alobi awa na awa 500 francs efirmiere akamwa alobi 500 francs ndenge nini. Mon côté à Bungi Kemikolo eleki de guerpissement to démolition ya ba logement ya quartier Paka Djuma na commune ya Limete et Salemaki na ngambu ya gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa pour na kolongola bidonville oyo ezali ko créer insécurité pour la population na ba enclos na ba enceinte ya Onatra pene ya rai epai wapi train urbain esengeli eye bana kozongela kosala mosa na bango. Boye basali ya hôpital général ya référence ya Kinkole batelemi balobi baboyi bato ya Paka Djuma bakoma pene na bango. Hello bango bozela ki ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable Maotwene oyo bamesana kobenga les responsables Papa Selembao efongoli ba porte pour na formation professionnelle ya Ofele tolobi bien ya Ofele na ba filière lokola auto école informatique coupe couture esthétique alphabétisation na langue toza bongo na anglais na français. Ah oui, ndenge kaka balobaka, y a pas un saut métier, y a que des sauts gens. Ndeko nangai qui dit bateo olobi babongisaka yango lelo. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao et fongoli ba porte pona moto nyonso na Kinshasa en général, pe na Selembao en particulier. Bozwa bango na adresse oyo route de Matadi numéro 3 bis quartier cité verte référence arrêt Liboulou na commune ya Selembao Oza Mobimba. ONG de Congo de l'espoir, la formation c'est nous. Mercredi, pour mon le président de l'Assemblée nationale, il y a une délégation, il y a un notable, il y a Sud Kivu, Kaka, la journal honorable Nehambumbu, Zalaki prédicateur, na culte, OSM qui n'a paroisse, compétence, vie abondante. Pour la construction de la journée, on a l'accès de la fondation, il y a première dame évacuée qui, Madame Ruth Bakam. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boje Sangara, accompagné d'un rapporteur de la Chambre basse du Parlement, professeur Jacques Njoli et Sengekeli, Bayambaki, na audience, na cabinet ya Mosala, na palais du peuple, délégation ya ba notable ya Sud Kivu, Bakambamaki na Monsieur Limbisa Djuma, Bango Bayaki Kotalisa, soutien na Bango et paye chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na ba effort Oyo Azali Kosala, pour na kozongisa kimia na partie orientale ya RDC, na Souka Masona Bango porte-parole ya délégation professeur Mukulungu Benjamin akumisaki mayele pe détermination et longona leadership ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko récolter ba succès diplomatique bango basil kivusien ba patriote ya tango molai ba combattant ya première ligne ba wazalendo ba mai ba rai ya mutomboki ba lobi bazana ba bonne raison pour na kosangana bango nyonso na sima ya chef de l'État grâce na bravo na yep détermination na tête ya République démocratique du Congo azali ko poser ba acte moko ya makasi courage na ye ya ko définir pe ko dénoncer principalement instigateur ya instabilité Paul Kagame et longo na action na nyonso oyo azali ko sala na est ya RDC bazali ko soutenir ba FRDC et succès diplomatique oyo ezali komona na boye bango nyonso balingi RDC alongwa na phase ya bitumba
pour na est et retrouver Kimiandenge professeur Mukulungu Benjamin Atalisaki. Après président de l'Assemblée nationale, a betaki masolo na délégation ba professeur ya Maniema bango ba ki ko plaider pour na amélioration ba conditions de vie pe ya mosana bango agent pe ba cadre et enseignement supérieur pe universitaire recherche scientifique pe innovation technologique mingi penza ba oyo ba évoluer kana ba zone ezali occupé na ba rebelle ya AFC M23 bango pe ba attiraki attention pour la situation na bango ya ba déplacé interne oyo bazwa milio na ville ya Kinshasa ba représentant ya Esir si bongo ba évoquer mingi ba difficulté oyo bazali ko traverser mingi penza corps scientifique conséquences mingi ya guerre d'agression oyo RDC azali victime na yango président Aimé Boji a rassuré l'interlocuteur na yepe atalisi détermination ya ko accompagner ba effort institutionnel nyonso oyo ezali ko viser kozongisa kimia pe stabilité et longona dignité et pa ya population oyo azali affecté na crise sécuritaire na est ya RDC ba différentes délégations bango nyonso ba bimaki na esengo comme on a président de l'Assemblée nationale ayoki bango pe bazali ko espérer désormais comme on a action concrète pour une amélioration moko significative ya situation na bango mikolo ezali koya. Paroisse Vie Abondante, la communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CIAC Namokuse, et Yambaki Week-end de l'équipe, soit dimanche 15 février 2026, évangéliste itinérant honorable Nerombungu, vice-gouverneur honoraire na culte Nabango, Oyo Islamaki na siège Nabango, Izwami Navni Aoussa numéro 27, na quartier Kingasanide na commune ya Kimbanseke, honorable Nerombungu, évangéliste itinérant, et longo na délégation na ye, Ayambamaki Kitoko na pasteur responsable ya paroisse Oyo, Emmanuel Denis Kombetasi, louange et adoration, ezalaki vraiment au rendez-vous, bongo prédication et salamaki, tout et pesamaki et pa ya yemoko, évangéliste itinérant, honorable Nerombungu, alobelaki mokande à Genèse, alobi, tozala baninga nzambe, pona kokoma moninga nzambe lokola patriarche nabiso, Abraham, papa nabiso na molimo, akomaki, ezalaki pona obéissance pe koyeba na kopesa nzambe likabo moko ya kitoko, ndenge andimaki kopesa mwana Isaac, mbeka oyo nzambe asepelaki na yango, pambate Abraham atosaki pe akomaki papa ya mabota ebele, boyi ndenge moko moto na moto esengeli apesaka eloko ya kitoko epai ya nzambe, tosungaka bademini bato nyonso baza ya kozanga pe ya kokelela, na boyende nzambe akoyeba na kopambola biso. Prédication oyo ezalaki capté 5 sur 5 epai ya bafidèle nyonso ya paroisse oyo ya Vie Abondante bango nyonso batondisamaki vraiment na esengo. Boyi nyonso wana ezalaki bongo prédication ya honorable Nerombungu oyo azali évangéliste itinérant, na boyende tokozala bana na nzambe pe tokobengama baninga ya nzambe. Boye moment moko très important pe capital ezalaki moment ya cotisation topen sinsani esalemaki ya kafu pona kobongisa etonga oyo honorable Nerombungu évangéliste itinérant elongo na délégation na ye ndenge kaka bamesana ko honorer œuvre de Dieu. Honorable Nerombungu apesaki contribution na ye nyonso elekaki vraiment kitoko. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple boyoka ndenge pasteur responsable Denis Kombetasi alobaki. Lelo tozalaki ya kopambolama peuple de Dieu azalaki ya kopambolama na présence ya honorable Neron Bungumbungu, l'évangéliste communautaire ya CEAC ayaki kokabolela biso maloba nzambe na peuple ya nzambe teme ko pesa kozala ami ya nzambe ndenge Abraham azalaki pe kozwa grâce ya wana et puis koleka na étape ya grâce kino kokoma na étape ya kobénéficier na ba faveur na ye ya ye nzambe soki toza tomipesi na ye tosi makambo na ye pe toza ko sala ba action en faveur ya bato les démunis les quoi pona ye moko nzambe soki toza ko sala ba action wana toko bénéficier na ba faveur na ye. Oui, na suka ya culte oyo honorable Nerombungu évangéliste itinérant
ayambamaki na ndenge ya kosakana te epai ya babase ya honorable Marley Mbumba Nkama, leader ya Tchangu ye pe assistaki na culte oyo. Bango nyonso to babase na ye basepelaki komona ndenge honorable Nerombungu aniati mabele na bango ya Tchangu. Honorable Marley Mbumba Nkama asepelaki makasi, boye évangéliste itinéraire Nerombungu asaluaki babase na ye pe akendaki ko visiter tu na résidence na ye nyonso elekaki vraiment kitoko. Présence ya mfumo banga moyo na mabele ya Kimbanseke esepelisaki base ya honorable Marley Mbumba Nkama oyo balobi leader ya banga moyo akoti na kati ya Tchangu ezali eloko esengo. Directement prise en charge dans l'hôpital Agrakam, hôpital ya ville ya Nairobi, kuna na Kenya, Ruth Bakoma Vangu azalaki évacué depuis Kinshasa na suivi moko très spécialisé pour la maladie anémie chronique oyo et comment qui associé na infection moko chronique na lokolo babengi ulcère plantaire dengue tozali koloba boye. Ruth Bakoma azali déjà prise en charge na ba médecin spécialisé na kanaye na sima ya souffle de vie ya Ruth Bakoma Vangu ezali loboko moko endimi ko soutenir Peko pesa ye kozongisela ye lisusu espoir ezali bongo distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi na nzela ya fondation Lona penepene ya malade mobali na ye Freddy Chibangu Muketa azangaki te ko témoigner geste fort oyo ye épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte pour rendre ces instants possibles et surtout à la première dame et par-dessus tout à notre Dieu qui rend toutes choses possibles. Awa na ba kilomètre ya Kinshasa, Ruth a retrouvé le sous-sérir Fondation Lona. Batie nyonso en place pour na ko garantir na Ruth Vangu accès moko rapide ya ba soin oyo ezali ko traduire engagement ya Denise Nyakero Tshisekedi na vision na ye ya ko contribuer pe ko bâtir société moko juste. Wapi pai entraide pe compassion ezali ko zongisa espoir perspective na population oyo bazali na yango besoin. Jeudi, de l'accès qui vient en réflexion par rapport à un phénomène kidnapping Kokoba na ville ya Kinshasa. C'est à Airbus 320 pour na makulona ye base à la l'espoir voyager na ma condition moko ya kitoko. Pona Kinshasa ebonga tope kosilisa ba inondation ezali kosenga moto moko te mais plutôt implication ya bato nyonso talatina weekend eleki ba membre ya gouvernement national pe ba konzi ya ndenge na ndenge na ya mapinga pe ya police nationale congolaise ya Kinshasa ba kitaki na commune ya Gombe précisément na quartier Sosimat. Bwe pene na bango tomonaki eli ya Kinshasa mingi penza ya commune ya Selemba honorable Maotwene les responsables na cadre ya commission ya environnement oyo yepe azali membre akokaki kozanga te démarche oyo ezalaki pona kotala pe koluka ba solution na ba inondation na kati ya commune ya Gombe oyo ezali ko épargner mutu moko te. Biso baponami na bino ya ngoma Kinshasa na lisanga na ba membre du gouvernement national et provincial elongo na ba kozi ya la police puis ya FARDC tukitaki lelo pona kosala descente moko musclé pona ko palper au doigt koyeba pa cause oyo inondation ya rond-point ya Sosima déjà nini et tomoni ko to vivre a eza vraiment grave déjà tellement grave et biso tozo promettre bino suivi moko révouré pour la commune changement na Kinshasa awa. Tozali kosenga na population batika kotonga bisika oyo epekisama pambate lobi biso moko kaka tokolela pona bakambo etali ba inondation. Honorable Maotwene du les responsables mosala kitoko koba kaka boye soki bozala katami balé na ville ya Kinshasa population akolela te. Compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager de fatiguer. Na année 2026, on peut, Azan Lissus Kokumisa,
perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ndenge kosakana te moko te na terrain c'est pelas de ces pelas ati bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye CAA Mose Pelisi. National à vendredi, mon akindeng seni a pesaki rapport ya OPNIP kaka national wana tolobela ki ndenge nzela lemba yimbu eza kube. Commune ya Mongafula mingi peza population avande na quartier Lemba Yimbu pe ba quartier misusu na commune ya Kisenso bazali konyokwa manandenge ya kosakana te likambo etali zela mikoleleki epesaki bango espoir pambate avenue de la paix tango etongamaki ezalaki prévu ekatisa pont Lukaya ekende ko contourner na Lemba Yimbu ekende ko kota na Njili brasserie po na ko rejoindre première entrée ya Njili boye nyonso wana esuka na yango na nzela lelo pont Lukaya kuna na Mongafula ndenge ezali kokabola Kisenso na Mongafula ezali ya kobuka na solution ya population ezalaki mwa moke pont oyo babengaka pont Zoé etiama kuna penepene ya carrière kasi etikali lelo abandonné ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te mituka moyen eleka na nzela oyo ekoma na Njili brasserie ezali société botela bino moko potopoto même ba moto ba 3 pneus pe ba véhicule ya minene eza na difficulté ya koleka na esika oyo population azali kotambola kaka makolo situation oyo ezali kopesa pasi na ndenge ya kosakana te na passage ya ba reporter ya Info Lingala boyoka population ndenge ya lobi nzela oyo ndenge yamonaka bato mingi ya cimetière oyo balongwaka Kisensu balonga Matete baya okunda nzela na bango yango ta bayaka na ba DCS nango ba hospitalier baleka na basentiment ta bakoma awa sentiment sida bango mwa bakiti moya kokei ndeko na bango na cimetière eza te mais so nzela oyo eza bien omona nzela cimetière yango biso toyelaka Kinkole te cimetière Kinkole te o cimetière Kinkole yango ezoke kotonda mais kote ope cimetière munene eza koto nzela oyo ezoyele bato comprendre nzela eyele bato alors population awa baosuki makasi faut gouvernement ezwa le devant ya kobongisa même oteme bakare yango oyo eza kolinga bato baonyokama makasi bakare elinda bizef ezala bamoto ezala banini omoni meme kare omoni wana batiaki kayasi ya bato baperde yango donc il faut gouvernement ezwa charge ya goya ya kosokipe babongisa nzela nimo omona mokonzi ya mboka bakatastrophe bamituka eleka te pepe ezoleka te donc tala nzela ndenge pe parce biso moya mpe tovivre eza te mpo banzela kaka toleka yango bamituka ntongo bamisala bamamu nyonso nzela na biso yango mokonzi ya mboka donc tala vraiment nzela donc kome biso bena pasi population aza na eliki ke ba autorité bakosala makasi pona kobongisa nzela oyo surtout ndenge rocade ezali kotongama ekende ko rejoindre pe rocade pona kofaciliter circulation ya mituka pe ya population kasi ndenge etikali boye pasi na pasi ezali kokoba na secteur oyo Bozalaki ebele po na kolanda Info Lingala journal po na popo sibo sepeleki na merci na Fabrice Lundombi azaki bongo na sima caméra pe na montage elongo na Christian Kengebeni concours rédactionnel ya Nadina Sona Muyala pe Ritima Pindemi à Sport Zaki journal ongala bino nous rendez-vous nous kozali ko ya au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager de fatiguer. Na année 2026, on peut, azali sus ko kumisa, perfection de n'engager ko sagalate, na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité, bondi melange lendi lisusu na n'engager ko sagalate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, ati bavion na la dernière génération, lokola Airbus A320. Pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye CAA Mose Pelisi.